bonjour, bonsoir, ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote Bele, bisika biso, bisous bino, Zambalo la aeba ko pambola bino bande konanga. Vraiment, Bambote ebele. Ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika bisous bino. Boboto bondeko na ba oya biso ya église ya catholique. Et puis to kepe na lombango to pesi ba témoin de Jéhovah ba salam alaikum. Bonjour, bonsoir. Ba témoin de Jéhovah. Bonjour, bonsoir. Naba oya bima yenge na ba dekonaso ya bundu dia Congo na église ya PV ya longo matondo na ba kimbangiste. Tout en nos confondu au bolingala danoise. En tout cas Bambote ebele ba love place Zubino. Bande konanga yi sans tarder tozo ko solola na likambo etali puissance de la parole. Puissance de la parole bande konanga tolito lobelake baba loba ebele zalaka na puissance. Yangwana nzambe loba na biso to balola lolemo na biso avant ya kobibisa likambo. Avant ya koloba likambo ndeko nanga yi raisonner. Même si ozana kanda yango e conseillera batu so ozana kanda bima na kati ya ndako koza na kanda boswani na mobali na yo ya quelque chose qui ne va pas au lieu osilika makasi osali nini obimi na yo soit mama obimi obeti mwa tour libanda oke na café oke na kotala ta ba camarade obengi ta camarade nomro lobi ah oza bien to bima to ke nomela mwa café et loko esala makamini na kati ya communauté na biso te mais sikoyo to apprendre toza quand même na poto obengi camarade na yo ou bien okei na ope place na yo moko na parc ce qui était ezali ozwi mopepe obandi ko raisonner et loko ni oya kosolola na mobali na kati ya ndako même mape mobali okokende otala match na ba camarade na yo obimi mwa moke obandi ko raisonner parce que ndenge tolobanaka ebele bandeko nanga boyebaki satana atambolaka azali partout ndenge omonaka nzambe na biso aza partout ndenge pe satana azalaka atambolaka lokola mupepe bomonaka ezalaka deux sortes mupepe ya nzambe na mupepe ya diabolo. Alors tango yo ozoloba biloba soki diabolo abandaki koleka wana akoya alobi ah oyo azolakela nani liwa azolakela mutu tel liwa bake kotala mutu wana mutu yango mpe aza na bonzambe te tika toboma ye olie siko ye mutu wana nde amema ngambo oya komema ngambo na biloba mama nzoka nde osete bamosusu tokotala place ye okomwasi mwana na kobota yo kobotaka te na vi na yo olingaka kokipe bana te so batikeli yo bana oboyi mama ozoloba na mwana na ndenge wana lobi mwana wana mpe aboti te mosu oza ndoki te me mopepe wana elekaki nani alekaki wana azwi maloba wana akepe kokuta na kati na mwana na yo bonzambe eza te asali misala mpona yo okwelela beurre yango bandeko nanga toyeba omona le mosu mpo koloba na mwana yo na omona yo mpenza ani ozotravaille bien te namoni okoeshue mbalo na classe mwana mpe aeshue nzoka nde eza problème na yo te problème ya mopepe mabe ezalaki koleka même omonaka bato mosusu atie motu mbeli ozomituna bato otie mbeli mpo na nini nayebi te nayokaki neti mongongo moko okoyoka lokoba mosusu bi nayokaki mongongo moko ezolobelangaki natya motu wana mbeli nayokaki lokola mongongo moko ezotindanga nafina motu wana naetufe na pousse natyela ye poison nasala ye boye parce que nini ozwaki ta ya koraisonne te alors bokeba na maloba parce que balobi la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Foi au bino bomonaka pour nous comme na foi pour nous comme au croire que Jésus-Christ est Seigneur Sauveur. Il fallait enseigner yo. Il fallait mutu moko aloba no ke te tozaka na mobali moko boy comme na Yesu abota maka na mama Maria akolaki na ndako Joseph azalaki boye na boye foi wana nde soki ekoti yo nde place yo komona me bato oza na kati ya 21e siècle toza na bato ebele bayebi na bango nzambe te bayebi na bango
pe Jésus-Christ était et le côté parce que batangi angote bayebisi bangote balakisi bangote balamuki na bango ka bafai na bango bazobota na bango bazokola na bango bazali na se ya mabele oyo bayebi et le côté parce que bayokate ezaka bakoba msu bazo imaginer non mokili ekosala makambo ete il faut ezala na mutu moko oyo azake ye mutu azosala ke mokili wana ezala nini ezala bamsu mona bazoloba ekozala moye ntango moyi ebimaka epesi biso toomona yango mona bato akala bamsu bande kosambela moyi bamsu bazosambela sanza bamsu bazosambela mbula ete fo ezalaka mbula telaka soki mbula ebeti biloko eboti mpona tolia donc bakomaki koimagine alors ke nzambe alobaki sikoyo na minoko ya bato wana ifale sikoyo bango mpe bana koloba nde sikoyo omonake likambo esala nini esalama na mokili oyo toyebaki il faut tokumisa nini il faut tosala boye yango omonaka bapasteur bateyaka biso baza koloba donc fwa wana esa nini ezokota okata mwana nozoloba mikolo nyonso mpona nini ozaka salite mpona nini osalaka boye lobi omona so akomi na ndako na ye mbala moko voix na ye bandi kozonga mama na biso abandi koloba fona tia boye mama na biso yango tolobaka meme ozoloba mwana na yokaka na ndako te yaya telema kaka kolemba te wana eza mokumba soko boti omemi kuluzu na yo kolemba ngo te okoki koyebaka omemisi yango mwa ndambo me yebaki yo mutu komema ngo molai nde mpe bomonaka yesu masiya amemaka kulusu na ye me ekomaka esika moko mutu moko ayaka lobi bopesa na memela ye voilà ndenge yo poya bakoki komemela mokumba bana ndenge omonaka bamaîtresse n'école bato mosusu mpe na famille mais mukumba mama eza ya yo nde mutu fosala nini okomisa yango ntina suka alors bandeko na ngai tozozonga moke na zwi sujet oyo mpona nini na biso mpe baoyo bayoutubers toyaka liboso na bino surtout bino bato mpe bobengaka omona youtubers akoya wana bien youtuber aye na mwa sujet mokie kaka o likambo boye bozomona lipati baswani na elombe baye wana elombe yango kutu boye lipati yango kutu boye alobi kaka explike bino boye bobandi kobenga lipati alongwa kuna tala kutu ye kuna aza boye ye elombe kutu akanisaka nini bobandi kofiga bobandi ko nzambe batuteta na aksida basala ye boye akotala akobonga te bobandi kobenga bino babone bozala babone yango bozala baya mosusu bozala no babone te parce que bozala abonné cela veut dire que il y a la chaîne il y a la danoise au final cloche de notification place on va comment abonner au fini na banglais balobi subscribe au final place wana yaya nde oza abonné mais ce n'est pas tout le monde au botala la biso bozala ka abonné alors ceux qui ont sepelaka na mate ya la danoise au sepelaka nde na pesi la émission yaya final cloche wana fine sika wana pono zwaka ba émission bino babone ekozala pe bien bosunga biso soki bozo partager des émissions na biso aux émissions olobi article pe na partager bato ebele baloka bango na vie na bango babala te babota te bakenda musika te na maloba ya baparent na bango na maloba ya bavoisin tel bozalaka mobulu na quartier mwana mwasi oyo mpenza moto akobala ye toyebi te mwana mobali oyo mpenza moto donc bato bazoloba mosusu moto aza na kindoki te me maloba wana ekutani na mopepe ya mabe bato bamonanaka te bainvisible oyo bayaka koplace bamalédiction na nzoto ya bato obien oyo bayaka koplace babénédiction na kati ya nzoto ya bato soki bakutani na maloba ya mabe bakoplace makambo mabe alors soki mpe bazoloba mwana azala beni mwana malamu na quartier mwana oyo mpenza oyo omona mwana mwasi wana sukasuka balaka libala kitoko libala ya bien mpona nini azalaki toujours beni mwana mwasi oyo mpenza nzambe amona ye na makambo asalaka donc tititite nzambe oyo kende bala bota bana ebele donc babénédiction wana ejouaka yango il faut toujours kobénir bato ke komaudire nazoki wana na likambo ya angélika
Angelica paix à son âme. Boloba eto na yokate na lingi kudu te na commentaire otika commentaire ke muta kufika sikoyo na bloqué yo parce que tant Angelica na bakunda ki ete boloba ki bozela bakunda Angelica bongo bokoloba lelo bakundi Angelica toyo kati boloba susu bozela Angelica pola ou bien si bakundi ete moi je vais parler pourquoi parce que na yoki ba audio na pesi ya moi si bangote belé na kati ya Canada na yoki yango epai na ye ba audio eleka epai ya baleine tango trouble elekaki mupepe wana tango ebima bandeko nanga ti lelo na ye barate ebima ndenge nini parce que mutu na mutaza na site na ye akoyi kosala oyo alingi kosala soka kofinga afingi soka koloba pesa conseil apesi soka kotambola mutakala na site na ye parce que biso toza na loi biso batosala na YouTube apesa biso ba loi tozana balua o ezake makamuso ko leka na YouTube te soki YouTube autorisé ke ba finga na kati ya media tika ba finga YouTube andimi yango YouTube soka biki to tambola mitakala mutaga tambola mitakala eza loi ya YouTube bino ba abonné bino ba YouTubers mususu bozana droit moko te ya ko changer ba loi ya YouTube soko lingi éducation omoni ke site wana ba pesa ke éducation te kokota te ko s'abonner kuna te tika ba oyo bazo ke ko se retrouver bakende na site wana mais ngai naza na droit moko te ko ya ko bino bokota na site ya Kingandi te bokota na site ya Kiyaboy parce que les mêmes bateau oyo bazolo ba ke bofinga te mais na kati ya site na bango batika ba audio batika batu bafinga ka batu na kati ya site bafinga yango bandeko nanga eza pasi na mawa tango na yoki pe ba audio oyo tokola musana ngo conscience makambo ebele balobela ki Angelica lelo ekomeli Angelica balobela ki ye bato ebele balobela ki bato yebaki kudu te ki Angelica zaki na zeli bamuso balobi bayebaki alors bato balobaki ba abonné na ba youtubers mususu ba ye epa ya baleine atiki bango bafinga ngai moko naza pe exemple vivant oyo baleine pe atika batu bafinga nga na chaîne na ye mwana mwasi moko abenga aza koloba mwana mwasi na la danoise libale boya ye boya atika ya finga alors que eza chaîne na ye eza droit na ye ya kotika batu bafinga toko pesa conseil te mais ngai na kolobela kaki malobo bino bolobaka sikoyo soki malobo lobi oyebi ke ekombeli mutu wana akufi ou bien azwi maladie ou bien abebi mama o contribuer na liwa ya Angelica yeba ke oza maître parce que par ta parole oyeki ko se concrétiser yeba que tu as contribué na malheur lukelango pardon lukelango pardon na mweza nini ba famille o baza choqué ba famille ya Angelica il faut benga bango osenga bango pardon olobaki abolimbisa ngai nazalaki ennemi na ye nalobaki mabe sino te okomona nzambe te babasumu eza ebele oyo bato bazo ignore surtout yo moto otangaka kombo ya Yesu Kristo Masiya ntango nyonso na monoko na yo yebaka ntango otangaka cela veut dire ke oyebi nzambe oyebi Yesu linga siko oyeba alingaka nini atambolaka ndenge nini kolinga yeka bilinga te kolinga yeka te bato bamonoke yondo oyebi kolinga yonde moto oza boye te mais ntango olingi Yesu il faut yeba baprincipe na ye awa yoka ozolobela moto mabe ekomeli Angelica maloba o baloba na émission ya baleine ekomeli Angelica yo mutu otikaka pe mutu wana loba tu as rien donc tu as contribué aussi lisumu moko ekoko kotisa bato 100 000 na lifilo parce que soki lelo ke na église pa pasteur azosala ba pratique mabe yo po koti ozo contribuer na ba pratique wana mai kalamba ya lali zawadi mais yo ozo contribuer ozo kumisa ka mai kalamba o botika ye kaka ozo contribuer na lisumu ya mabe parce que lisumu na ye ebo zawadi azo bota mwana lisumu ya mai kalamba metala ndenge bayambie na église
baembi eloko mokonzi pe mobikisi batelemi babandi koloba nani aye bandeko eza mpasi na communauté na biso osali scandale mais ntango kobima na communauté nayebi yo na baview na yo emati na bato ndenge bakolinga yo on ne comprend plus mabe ekomi malamu mais biso tokokende toujours côté ya malamu parce que toyebi ke après vie na biso toza mpe na vie mosusu au-delà et puis na bolamu na biso tozozanga ya kolia na komela te nzambe azobatela toza na bonne santé bandeko na ngai tolanda baaudio oyo ndenge Angelica baloba na ye na bato. Il n'y a même pas 1-2 mois Angelica akufi tolanda ngo na bokebi nyonso ezalaki kitoko makasi boyo. Soso de Angelica. Angelica madame matame tout fina yo libolo kopo. Tout fina libolo mama na yo. Tout fagana na ba kufagana na ba kufagana mutwalelo. E tembe na libolo kopo bana 8 ni bali 16. Okazo ko balenti. Okaita Angelica ndoki. Yo sio kwa bibo na ba ngane kwa na mboka na ko sisi ba polelo. Okaite ndumba ngano bula. Nyama ujue soka isoka ndikuyi tuzo kote katika finga batu uyeba katika soka sikoze tu soke pulani uyo kalibolo kopo nyama tembe na libula mama na makata na yo oji mpesi. Voilà oyo mwasi oyo azoko finga epai ya batu oyo batelemeli kofinga bozomona communauté na biso tozokende wapi bato oyo batelemaki balobi ke tolembi kofinga na communauté mais mutu aye na chaîne na ye azofinga atiki ye au juste tobeka na koraisonne eza nini na bandeko na biso eza ka mbongo ya YouTube eza kaka eloko nini oyo ezosala vraiment ke parce que nga so na fingaka na nga bato baye kofinga eza problème te mais yo mutu ozopekisa kofinga eza lokola pasteur ozopekisa ekobo mai kalamba azoloba azoteya ekobo eza mabe mais mai kalamba yake kokweya na kati ya ekobo ezali ndenge moko na makambo ezoleka na YouTube oyo esali ke lelo ndeko na biso oyo bwande kofinga akufi mais lelo bokomi banani bobimi basantu tozalaki na ye toliaki na ye tobongisaki mais ntango bofingaki boyaki na media mais ntango bobongisi tomoni place bobongisaki te tomoni ka mutu akufi bokomi gentil bolanda na nyama yo ngali kalo ko bale ko mwana to bishalo ko mona ko kai ti ko bo ba tuna ngula ko bi ba tuna kwezi ko kimi siko ko ba ko bale ko shaka makamani tele kio makamani ya miga wala ngula yo bila ko ko tele kio so kama ko miki e mama mama ni sisi bwana bwana sura kufata ko ko bale to ko ka ba wote mimi no ko fasto ko ka wote kando kibunda to tele ni la dino kwa kama ndio kufunga ukiwa ni difference to tele ma to kutaka na aina wana bisu Angelica to kushuki sa yo so ndo kiwande yo kwa ipo kwa mabatu to kwa gani sio bokosukisa ye yaya lelo Angelica kufi bosukisi ye oganye nini olobi kochameni mbongo no anje lelo Angelica aza lisusu te yaya sepela tozozela moto oyo mwana mwasi osoki nani obenga osepela omela champagne tozozela si bakundi ye tozozela bosala émission spéciale bosepela poni bovandi nie fo boloba tozela bino. YouTube, et puis la
chérie. Tout ça, maman m'a passé, non? On a intimidé, Banaï. Kala, tu me souffles. Kala. Allô? Bonsoir, Moko. Tikana, Koto, Tikana, la Sataï. Angelica, Agnès, Zela, na Juliana, ya télé. Sikona miniti oyo. Yo muto finga ki mutu boya kufi. Ozo se sentir ndenge nini? Ndeko mwasi, oza à l'aise? Menga na okoka te bandeko. Yango bomona nga na umila te so naza likamuna ekosala repentance. Mama siko mutu akufi na ye. Mama mwana mwasi osoki nani babengi okoti sikoyo. O sikoyo place oza ndenge nini? Ba Congolais, bo mituna. Bato bafinga ki Angelica, boza ndenge nini na miniti oyo. Na likambu ya pambala ezanga tina. Boye koloka mwana mwasi bato bofingi. Bande ko tolanda kala te nazoko kende na nga na suka. Yo banza nani yo? Kama alushuke kwa nkilanga, mwana kwa tente, mwana kwa defani. Yo kata hapana, yo zara mwana defa mwana mama Esther. Utia foto na ye na communauté bafinga. Uluka ba foto ba tulikili, mobala mama Esther, mobala Miriam Tomisa. Yo mtuluka ba foto. Uluka ba foto. Bandeko bozela muke, ils ont problème à connexion. Ne quittez pas. Bozela place na vandi en connexion za mokolo na zoya. Ne quittez pas. Nous avons connexion. Connexion katani. Sorry, bandeko, connexion. Bandeko na ngai na problème place naza a connexion ezosala mobulu. Oh my god, c'est quoi? Nangepi na bokoma esika yango ezosala bwepwane ko
kokema mwana na mbete hôpital tension mbata yo bazolobela Angelica boyoki bandoki bande kolanga bobanga réseaux sociaux kota réseaux sociaux na ba prière yeba chaîne nini okokende kokota oyoki chaîne bandoki boyoki ne mama azoloba mama loba lisusu mama na réseau yi bozela yope réseau ayi il fallait kana tika eloba matina suka motema pasi yaya place naza réseau ezo kima nazo obligé fona keso koluka bozela nga bokata te bozela faut parler là-bas ne touche rien viens ici Mais c'est quoi? attends je cherche les réseaux ici c'est difficile je laisse les gens comme ça attendez on va reculer un peu ici ici on s'appelle Kofinga, Congolais. Akufi, place aux maman. Luka kimia total.
boyoki kindoki ya bacongolais ekokisami. Boyoki toana mingi ya oloba te. Yaya nasuki wana somo bandeko nanga somo epesinga na chair de poule kokanela moninga aza na zemi. Yo mama oyo kanelaki mwana mwasi oza na bana basi te, tout se paye ici-bas. Yeba ke bana oya yo bakokufa pe na hôpital kuna na kokema bana. Yaya olobi nani Angelica azalaki na mama na ye, azalaki na mama na ye, bofingi mama na ye oya salaka YouTube te, bofingi bana na ye bazaka na YouTube te, likolo nango olaki mutu mabe wana ekokisami. Yaya balobaka tout se paye ici-bas. Tango bino bolakaka okende kokema bongo yo boti bana basi te. So oboti bana basi te, oboti bana mibali. Bon bana mwana no mobali, bana mwana mwasi te. Mwasi ne wana peso ka kena mbeto akufi. Et ça la bino bien. Yaya bokie bana maloba. C'est pour les bics. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Les jus. Voilà, c'est les jus. Voilà. Donc, bandeko nanga to komi na biso na suka, nga na za na kati ya Belgique, yango bomona so dans cette émission, comme moi petite moka zaka toujours pembeni wana. To fungoli caméra te moi ba mono ezate. Ko bala sima to fungola caméra pe sa mbote, OK? Pe sa moi bonjour, ça va bien. Voilà. Donc boti kala malamu, conseil nanga ezaka bandeko nanga si na pesa bino ne bandeli. To yebaka na kanda surtout ya YouTube. Angelica loba ngana finga ngana salabo etali yo na nini soki nga lelo na fingi kingandi na fingi par exemple Blandine na kati ya YouTube Blandine na mosko eza yo etali yo na nini na fingi chaîne na Blandine nazala problème na Blandine bino etalaka bino na nini est-ce que bino mokoko yo kakati bozaka obligé na fumbo benga po banda ko finga Blandine. Tangu sikoyo yo koti na chaîne wana ofingi muto yo fingi mama oyo akotaki apa mwana mobali wana lelo tozo mone ngeso na chaîne Angelica biso to bongisaki sikoyo yo maloba oyo lobaki ekokisami tension 25 asi makile sili akemi mwana bimi mwana ya kufi ekokisami muto yo kendeki na chaîne na ye alobi ke ya bongisa azokeni kokota kuna bo soutenir chaîne Angelica bomoni nde bozomema ba masumu ba congolais bandeko nanga ba oyo bolinga sule baoba bokeba na ba désordre na ba rando na kofinga ya ba youtuber na ba youtubeuse bokota na bino yango te. Voilà. Oyoki na yo kaka ovandi na yo nikimia etali bino te yo zela mukolo koswana na mutu te oke oswani ye makambo na biso etali bino te tango biso tokobongisa yo kozala wapi bino bokokota ka musu 10 000 botali émission bokoti 15 000 100 000 2 000 3 000 bokoti bofingi mais mutu ya chaîne ake kobongisa yo kosuka wapi na soni lelo bokoma ngana na desamoraki pa tel tango bino boswanaki na tel siko mutu yango tozongani okende suko s'abonner ozomona te na mutu nozobima zoba yo moko bo raisonna bozala pe batama yele bino bomona makambo ezoleka na communauté na biso ba français baza pe na ba chaîne na YouTube ba ivoirien même bato en face ya Congo Brazzaville baza na ba chaîne na YouTube. Est-ce que bana bazana buzoba opso tozana ngo ba gabonais surtout bango ba Facebook okikuta bango na ba page mais oya biso oui Après on va au Matongué. on va aller à Matongué, tu veux bien? Non, on va partir demain, il est déjà fait déjà tard. On va partir demain. Rita, fait tard. Non, passe à la bouche, s'il te plaît. Donc bande onanga na suki wana pona lelo.
bokeba na kokota na barando ya bato même na vie normale likambo eza ya yo te camarade na yake koswana yo lati yango aza camarade na nga yaya biloko akala lelo na temps moderne oyo surtout pas na bana na biso boconseillera bango surtout ya mibali camarade aza na barando na ye na bagroupe moko ya babandi mwana na ye yebi na ye loko te akende kokotela camarade babomi ye pamba bokeba tosuki wana mpona lelo. En tout cas, bon attendez, salut. Mais YouTube, nga tisi kona na somo ya liwa ya Angelica. Na bando ya kaka malembe. Vraiment nazaka na somo na e. Bande kona nga bino so bolingara Yannick. Vraiment fin du mois ekomi. Bo prometa ki ngai fin du mois ebele bolbaki na nga na fin du mois. Mais nazo mona bino lisute bozo manifester te. Congolais faut koyeba ka promesse, eza promesse. Au lobaki ala danoise na fin du mois boye na boye mais nazomona ba part na bino te bo contribuer to sunga ba ofele nzamba ko ba opambola bino Yannick azawana azama boko polele azozelaka ba aids na bino vraiment oyo nyoso ba contribuer ki ba merci ebele nzambe a mona bino topesi bye bye alfe bye bye bye.